Mbula moko kaka avant papa Dialunga na Kiangani atika biso, papa Paul Kisolokele amemaki délégation munene ya Bangolais na Nkamba. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazarego Kende, qui vivra, verra. Bonjour, je m'appelle Marie Amouloumatou, ici en Angola. Vous suivez Kimbangu 21. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Kimbangu 21 awa ezali wa bino mami tutoma na Luanda. Mwana mayele asepelisaka tatato mama na ye po azwa mapamboli. Mbula moko kaka avant papa Dialunga na Kiangani atika biso, papa Paul Kisolokele amemaki délégation munene ya Bangolais na Nkamba. Biso tokoli déjà na bilo nyonso tokandaki awa toke kosusa epai ya mama mwilo yango nomoni kaka na yo bazali efemo boye biso toye kozwa nzela te po tokende toye kosepelisa yo donc soki ndenge tolobaki lobi na pokwa mokolo oyo olingi kokende yango tokokende tokoki komitambusa biso moko te kasi yo nde otambusa biso. Donc c'est un pas un nom, va aller pour la clava, et on peut dire que il y a des gens qui se font stop. Donc papa, biso to dana ni kamu te makamino so dali paida. Na komata ta mwana pour mon sang to kame. Viva! Viva! Après animation liboso ya papa Dialunga na Kiangani, bana ya Angola banyataki juke bomo mesana. Wana bozali komona liboso papa Paul Kisolokele na mopanzi papa Jomaki. Pe bozali komona papa Paul Kisolokele ake kosenga na ndeko na ye papa Simon Kimbangu Kiangani akota na likambo yango. Na nsima ya mwangonga muke papa Simon Kimbangu Kiangani akendeki ko diriger fanfare.
Nadia Lungana Kiangani apesaki mitindo délégation nyonso ya bangolais bakota na mausolée nyonso. Ndenge bozali komona papa Simon Kiangani na papa Paul Kisolokele na mopanzi batalisaki liboso na mausolée ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kiangani azwaki maloba pona kopesa programme. Vete tukuluweni programme zinasola bana basambila yebu tumanisa tutulili mpuma kazizaiko katikuna bakaka mwili yala tukwenda programme kwa bene ya davonte mfuvo wenina tukuluweni luve tutika sola bana basambila ino na wane parole kahoga programme mérite tutulili. Merci. Otozongeli communiquer mususu pardon papa pona ko belu papa mudianki kani lumuki aki benu latela besu di bundu kanti ntuadi simnaitu kibego. Ndenge bozali kolanda papa Simon Kiangani na gauche, papa Paul Kisolokele na kati, mama Mimi liboso ya mausolée ya papa Simon Kimbangu pona kopesa rapport ya Angola. Ndenge bozali kolanda na libondeli ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tata Nzambi, mfumu Yesu, tata Mwanda, ya ntete tuvutile funga ya matondo, munankeba yena tutebele fuku ya mvimba tuloatisimukia. Tulolokolo masumu tulombanga, kali tunanza ya masumu. Ujirwa wa onso isumu. Mbangiza ntoto mbangiza Zulu. Tulembo kela mumbistu wanga kunchandao. Beno luwidi bisabu bivyokele kala. Maana matulombele. Biko tutensikila mako kwanza. Tuene kiasikia kingi. Menga boba mpangizetu mavuendo kuna papa Paul, mama Mimi. Dina tubana ngolo zampa. Kali salukia kijeni kina yao kuna. Salukia mpasi kia bana kwa bala babantu wa mwino kia mpasi. Kana tembo ikuiza ifika yetu enzo. Umenga imundungi nge mfumu Yesu inkubilwa. Nge kukondolo umako. Tangu za sopa lombanga sabu, ikawa tapulanga sabu diao. Satu setu luzebizo, ngenkaka Kimbangu. Na baye bayoki Kikongo te libondeli ya papa elobi boye. Tata Nzambe kolo Yesu pe tata molimo mosanto. Ya liboso tozongisi matoni mingi epai na yo, ndenge obateli biso butu mobimba pe okomisi biso na tongo. Tosengaka bolimbisi ya masumu na biso po tozali na mokili ya masumu. Libunga nyonso ezali masumu. Bambangi ya likolo pe bambangi ya se, bolimbisa biso na masumu oyo tosalaka na se ya tango. Bino boyoki mabondeli eleki awa. Oyo tosengi tika obakisela biso loboko na yo ya bule. Tozali na esengo ya mingi. Makila na yo pe bandeko na biso bavandi kuna. Papa Paul na mama Mimi, opesa bango makasi ya sika. O musala munene ezali na bango. Musala ya pasi epesa mela bana ya batu bamonela yango pasi. Ata mupepe koningisa ndaku na biso, na makila na yo pe na elonga ezali na yo kolo Yesu. Yo kolo Yesu ozangi esika te. Tango nyonso bakosengaka libondeli yo tika oyokaka libondeli na bango. Posa na biso oyebi yango yo koko Kimbangu. Na bino baye oyo bobengaka papa Paul Kisolokele Satana, nakanisi bolandi libondeli ya papa Simon Kimbangu Kiangani liboso ya Kilongo. Pamba te liboso ya mausolée papa akoki koloba lokuta te. Tokoyokaka yango mingi na minoko ya bandeko na biso ya 3=1 ke Satana azali na Angola. Babengaka papa Paul Kisolokele Satana. Me awa boyoki yemei papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete ya bino.
Bon, makamunyo stokole kitlango na libanda. Kapaza kozela bisokuna. Oya na problème assemblée na ye na libanda. Tokoti na kato simbi nzoto tobimi. Toyokani ha? Ingeza baba. Aleta habari ya program. Tusamba. Mungu mwase ye mwana verera. Tata nzambi ampungutulendo ava malume no mandlongo dente tenkia matondo manatule na vutula kabeno batatu bandlongo tata yo mwana velela tata simono kimbangu mama mwilu kya wanga talabeto bana bakutina mama twiziki bwaka na malume ngeja ntete dodo kolo mama utulemvukela utufuile nkenda mama watuloloka kalika tudiatila nga ana bakuide mfumo bumbe utwizili tunaimamu mamingi ana ina mwana nzambi tantu kakondo ngako silvita kasi ngenkaka kina wangi wabukiri yobuta mfumu yizo muna tantu kya nkuli tantu kya mpa bubunza ya vimba indi kukini Merci beaucoup na bandeko balandi oyo bauti kolanda biso na kanali na biso ya Kimbangu 21 awa ezalaki wabino mami tutoma na Luanda. Soko sepeli na video oyo olingo tala video mususu lokola oyo s'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21 kuna okorate lisusu eloko moko te okokuta message ya papa Fumwalongo ba analyse ya ndenge na ndenge musique kimbangiste s'abonner soki batie video mususu ya sika ekwalerte yo. Bonjour, je m'appelle Maria Mouloumatou, ici en Angola. Vous suivez le Kimbangu 21.